toza awa libanda palais du peuple lomo bomona ndenge eza ya koyinda policier na bamambo ya UDPS ensemble lomo bozomona awa eza ya koyinda mpona koboya na kotelemela Jacques Mamba ndenge asengaki balongola immunité ya mwana mboka Jean-Marc Kabonzi. Lamuka Kamaye aussi Lamuka Kamaye aussi Lamuka Kamaye aussi Lamuka Kamaye aussi Lamuka Kamaye Aza koinda Même moral, Bissonnier sort. Même moral. Bissonnier sort. Même moral. URSS Mamba. Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba. Kabila. Kabila. Moïbi. Bisita. Moïbi. Criminel. Moïbi. Bisita. Moïbi. Kabila. Moïbi. Kabila topanda naye. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour maman. Mabunda ndumba kitunga wete ujana Papa, yebisa biso Amerika bile bile boko tomboka. Biso tozo tomboka pour la pétition machiavélique. Jean-Jacques Mamba a initié Nicolas à 7 millions de dollars. Jean-Marc Kabunda estimaki. Jean-Marc Kabunda estimé que la dépense soit là. C'est là qui connaît compte et ça la valeur à 200. Il y a 7 millions de dollars. Bango ba mona kama mabe, ba di aya, aska l'assemblée, asenga ba député pardon. Makamwani tala toute assemblée et ça va sortir médiatique. Il y a Tambo Mamba. Non, Jean-Marc Kabunda na top Congo FM. Tala bodi ba ça va contre contre Noka. Nous allons faire cette coalition madame. Et bango ba se transformer en ennemi. On a voulu bloquer, on ça lui force c'est une on va décider à la partie, pour y aller pour mobiliser, pour le bail que arrive que pétition là et ça dit les sans fait, c'est la voix du peuple on allait souverain. Il y a on est opprimé. Merci beaucoup. Papa likamboli ne koleka. Likamoni ya mosala kaboye. Bato ba miyebi oyo banda 18 ans, ba piye moko yo, to yebi système na bango. Déjà chama kabuta zo cha bango panzi likolo. Déjà so sala bango maladie na parlement kuna, bazo le parti le moyen ke ba longola ye. To sala bango awa. Ina li bango. To sala bango ye. To sala bango ye. Chama asa
bajaji